benga no sera moto azozo ayo kanipete mikolo yo apengela mama azoya wa yekuta fidanga na conseil. Allo yaya soni momo kie mikolo yo kanite deni ko se ruta mazozo oza musala oui le week-end ningana tuno kuto pa Irene Masiandokia ye na ba émission na bi misusu pe bato bazo benga eto yaya obi na bengi loni likamka ya mama banana bengisa ye ayawa akayaka ba problème siko azepa ya grande sœur azo benga nga siko kaka bimela nga brisque kazo ya ba comportement ne omona ya na ndako omona ko gangela bana msuna bokilo na ya azo manka kai ba respect. Donc ko créer ka ba biloko moko ezanga tina abima mutu pe bengana ya zate ye moka muta créer ka ba scène na ye siko comportement mama na mona ngo bien te ya e bang sanga vraiment comportement na ye azo ba siko azo na ye pe ndoko nini azo elate. Merci yaya. Merci mazozo. Boni ya Mikaela Mabilama bengi ote mikolo. Ngako tunaoninga na rappeler pe pona les anniversaire ya grande sœur maman Liliane père de Ipondo. Et bien tuzalani na groupe boy na groupe ya maman Isanza na WhatsApp. Bengi senga tokende na kende komela momoko. Bambote na papa na oleka. Merci beaucoup yaya, merci na conseil. Merci. Ma copine Amine. Allô ma copine, Mikole Bele maman Amina Moi c'est ma copine, bonne ça, tu vas bien? Naza bien depuis ka Colline na zoa nga na bi na benga bana balobi o voyager ki nga bi en tout cas aux avez des femmes d'affaires, tala ba fantaisie, nzamba pambola yo, merci vraiment. Pour mes amis ma copine, bonne maman, tu pas bien zonga te? Yaya obengi talaka na problème yango surtout tout à l'heure na otosola na sœur nanga mama Zozo grande sœur papesa nga ba conseil quand Dieu popesaka mama bengi obika depuis na yebisaka wana ke abima na ndako ka dans le vide et puis asona ina mutu te kaka mama kaka nakabwana mobali aza na mbongo te donc mobala bato aza respect azotianga leza aza malamu. Mais azo créer ka ba problème moko ezanga tina depuis na bengisa ya ba compréhension ya siko abimi na ye depuis kenda kaka lelo nda zo benga zo lobake azo ya na yebi pe loko ni azo ela te na ebiso il faut kieba moi maman azo ya la comportement ma vie faut kieba moi ba maman mingi pe ba na ba bonheur bana la bango. Vous avez la confiance que vous avez maman là, maman botinga, il faut que ça la attention. Tout le monde a vu ma maman bilé, tout le monde a parlé de ma botti, maman ça qui va maman la botti, maman ça les bades ceux qui vont faire de la pinopie, ça maman là yo. Et pour faire des bades ceux qui vont faire de la pinopie, quand des pour il faut que ça la attention, mon qui est comme ya opé, maman là zo ya, là disait là ma père ça kana maman. Yes, mais tantine la benga même mes sœurs nanga moko Ariette ala na résidence banga talo FMI na kini kuna na obani papa Clément même conseil va pesa ngaka yango yo donc il faut ka ko mais lelo batu be mususu yoka singa famille benda na kakata na kate ndenge za mama no ko salo mabete ya ne pas ko salo mabete ba comme côté non na za moi troublé donc na éviter vraiment la caractère à maman. Tu vois la dia, la famille de la baïkata na adi. Si la famille est à la adi. Vraie famille, ils ont amour, ils ont bolingo. Ceux qui famille ils ont bolingo, pas la maman, il faut qu'il ba. Pour bon mayo. D'ailleurs, bon mayo qui avait, la débat Joseph, pas bon mayo qui Joseph. Il faut vraiment pour ça attention à comme sous famille, sur la petite ma maman baissé que ça, la zone calisonné, qui va la famille wana. Wana ba la cage, moi aussi la famille bi la kata na adi. Merci beaucoup ma copine, merci. Non, puis ensuite, na monde des gens na kalami tazoya wana to sola po soka kino yebisa yo makamni asa. Merci ma copine. Merci. Bisous bisous. C'est qui? C'est mamie. Ah maman Kota.
Ah, maman, maman, bon, yo. Bien, d'accord, qui m'a boy, bah, quoi, bah, il va. Bah, tout ça, on a chambre pour maman. Et bon, moi, je suis il va. Venez, vous voulez un sucre, il faut qu'il y ait une chambre. Fais non, maman. Là, y ah, zena bengi kasi maman. Mboka Malili, maman, kokite, hein? A kokite benga ye. Neje kwe bel na nzela moyete. Akio benga ye. Zena bengi. Malili. Yo moninga lingaka yo. Elongi ya mobali yango soki elongi soki nini. Akio benga ye. Mwana na koyebisa ye. Azosakana na ngai. Nga moto na botaki yo. Oyebi te ke nga naza na pouvoir ya makasi kona yo. D'accord. Okozala benga finance. Partout bokozala na finance. Okomboka te. Naloki bino. Ah, Manadine, Maman Bonheur, nouveau radio, motema papa nono. Obi kuna na sala na benga ki o yamba ite na ngana peso merci pour l'enveloppe na yo. Merci beaucoup pour la bonne fête na yo. Na ngana biso ku tutala maman na biso na Yverdon, maman Vivienne Batika. Motema ya papa Frankie azoteka ba makuta moko ya bien ya super vraiment pour la fête kuna ngana lo bana lokola maman Betty marraine na yo quoi maman Betty Koemba azosela biso soirée ya na mois de mars journée ya femme intégration pour la proposer parce que ils a maputa hein oui la journée la biso ba maman attends la journaliste la noblesse Mariam. Il n'est pas sepé, il n'est pas zui. Il y a qui toko. Vous savez, il a mis les bonheurs. Il est miré là. Ah, maman, j'ai très bilongo. Non, bengaï, non, bengaï. Ok, n'est fait. D'ailleurs, monsieur disait dans des formations similaires à Tagaté. N'ayez pas na Dijon n'est pas na koningisa. Tout ça après sur la fête il y a moi na tantine na tantine Philo les blancs. Mon bal n'est les blancs il y a le Philo les blancs. Il y a le double passeport. Mon anniversaire à moi na Ibrahim. Ils ont les 23. Lui, quoi? On y a surtout pas au salaire. Dans vieux Willy Kamenga, Trésor de Faso, on y a surtout pas au salaire. Il y a les millionnaires de 8 bombers. Donc, tu as samedi. Il y a samedi. Non, qui n'a dit bon passé. C'est un rapide maladie. Pas bonheur, non rapide. Bote bandeko balandi émission na biso tozokende wapi na ba oyo mesani kolanda série double face eza bo maman Nicole Moisanza après tournage oyo nalingaki un peu ko expliquer bino mwa mokie parce que oyo nyonso na uti kosala ezali bandeko oyo bazali ba victime ezana bandeko belé baza ko benganga ko komelanga na ba WhatsApp ba situation oyo baza koleka na kati ya famille na bango alors tomoni na kati ya tournage oyo mama azali ko aye mwana na ye voir même maman azotia poison na biloko akuti na ndako azoyeba te soki ezalaki na bakoko na ye moto bazali kolia yango to mwana na ye to mobala mwana na ye alors bandeko na ngai na kati ya mokili oyo nzambe kaka motu nde abatelaka biso asalaka biso mabe te ata obotami na mama to na papa to na yaya engolo bateke no il faut kaka tozala na batolérance mingi na kati ya bavi na biso eza malamu te bamama nyonso mpe baza malamu na bana na bango na bavie bakoko na bango mais c'est pas donné à tout le monde eza mpe na bafamille mosusu ndenge bandeko ebele oyo baza kobenganga vraiment bazolela kaka histoire mpona famille mosusu azolela mpona mama na ye mosusu azolela mpona ndeko na ye yango mpona koloba kino tourne vraiment ce film oyo mpona koloba toko koloba na biso mais film pe ezokolakisa vraiment
théorie comment ndenge nini motema ya mutu ndenge se transformaka ndenge salaka mabe alors pour na ko détruire pe ba vie ya ba innocent. Merci beaucoup na papa Camille ozalaki wana dira ba tournage oyo pour na ko zo ba image zamba pambola yo et puis merci mingi lisusu na batu o bozaka pour na ko soutenir émission. Merci beaucoup na maman Mire Bonard ozali bongo na États-Unis kuna na Houston et puis merci mingi na maman Bonheur Vovadio motema papa nono. Merci beaucoup na soutien na bino financière. Merci beaucoup na maman na biso Ariette FMI Kolo résidence Ibanga ya Talo motema na papa Clément Mavinga. Merci beaucoup na soutien na bino financière. Merci beaucoup na mon vieux Alain Diani de Martini. Merci beaucoup na soutien na kata émission oyo tozo kende wapi et puis nzamba pambola bino surtout. Merci beaucoup na bandeko oyo bokolanda na émission oyo. Merci beaucoup na papa na biso Alphonse Masakuba motema ya patience awa na kata Switzerland na Monté. Merci beaucoup, bonne fête na bino surtout tokutani na série mususu. À la prochaine.